frère Matu Samuel Mtu abomiwe bakenda la frère Matu Samuel ebi place frère Matu Samuel azo bakisi na bakota bakinkole kuna bakota katsi wana kota nganga na bango. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Mais frère Matu Samuel Mtu alekisaye moli mone eza na kimia te po akufina loi normal te moli mone ezo telenga na telenga. Et puis obina nga bien lobi ba frère en Christ obino bomonda ba frère en Christ na Congo ba frère en Christ te bazo vivre na kati ya hypocrisie donc baza batumo bakota na kati ya science occulte baota bana nzambe na kati ya distraction. En tout cas molimo na ngeza na kimia te bana Congo basangana balele pa nzambe molimo mama kapi evanda na kimia. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pour frère Matu Samuel Mwasi liboso aleka ya yebi makamwana nyonso. Abi ya ezala ayebakate azaka sirte ke frère Matu Samuel olekisa po ya yebi makambu nyonso to ya frère Matu Samuel. Pour na ko s'abonner eza nango facile. Kubima wana ukeka ka côté ya coin wana ngeta pala shimoshi ba meshoni ka s'abonner. Ngeme ba kadiboku yai. Ngeme dobi ka plastine. Bara moko komi s'abonner. Ngeta lelo kuboko bima kalukula ngunga. Oui, bonjour partout, bonjour mon atier, Kande Tolobare, bonjour bana Braza, bonjour bana Kinton, na Bikin, na mon maman Rodissa et maître Gims, c'est la journaliste, na Congo, donc na Afrique d'ici, maître Gims, na bango Yannick Ouengue, dans la monde vous avez mon président Mohamed Lola na peso bambote sikozali minga le bezete mais minga soleza donc na ito solo la to beta ma solo po e makambo yake mabeba sala nzambe botika osama mobo osala mabeba osala ngonde nini bosa ngonde ni po bo kota biso na kati ya distraction na ndenga mukete donc biso to ya pena to yemba bino na bandaku na biso to kumisa to shandola ke to shandola batu mabe to kumisa babilo na bino bosala wana bwana ba makambu na bino moboy bino moboy ebi to kum ola la vola lo yo kanze ma frère intel avant comme concentrer na prière yo kanze ma frère intel OK frère intel wana mama na diable mama nandoki bosa biso bongo poani bosa la ngondeni donc mutayoki ba konzi ba vandi ba oyoka for intel mingi ba fois po ba ser ba oyoka na te ba ser na ndinga Kongo e bana Maria kufa to tika la mama la mbongo me ba ser na Kongo pena na ndinga vitesse bazati ba fois kaka boye na vitesse bozo tsaba na basima ya les OK boza makama mabena se wana for intel ya fuanti to lambula bino to lambula bino te bosa ngonde nini bosa la ngonde ni to lambula bino te bino boko sabana nzambe bo mabala nzambe na distraction bamate ya bote ya biso po mutabongo na menase na ngo eza makama mabebo wana bakisi donc bona ba makama mabebo osalaka donc botika sunde oza wana sozo si sentir que oza makama mabebo botika la bato ba osela nzambe na ninga solo na mon loka nani ye di pa comme pasteur na moni pe papa dia komika pasteur edingwe po bino tuna ye bozaka ndenge moko po bino ne bozanda ndenge moko bino bosalisko bana bandimi yeza sa bandimi poso bino boya na ndenge ki boye na boye za guérison koleka bino na ndenge ba moto na bino botiko sa makamo bosala wana taka de grand ndoto na loti ndoto mo eza mystique mon président Yannick Ouengue na loti ndoto mo ya mabe mwasi ya frère Matu Samuel oyebisanga na ndoto ke frère Matu Samuel Mtu abomiwe bakenda la frère Matu Samuel ebi place frère Matu Samuel azo bakisi na bakota bakinkole kuna bakota katsi wana kota nganga na bango komuni nani taka na maîtriser comment te poser l'endoto mais frère Matu Samuel Mtu alekisaye molimo ne eza na kimia te po akufina loi normal te molimo ne ezo telenga na telenga et puis na ndoto lobi na nga bien lobi ba frère en Christ obino bomonda ba frère en Christ na Congo ba frère en Christ te bazo vivre na kati ya hypocrisie donc baza batumo bakota na kati ya science occulte baota bana nzambe na kati ya distraction. En tout cas molimo na ngeza na kimia te bana Congo basangana balele pa nzambe molimo mama kapi evanda na kimia
pour frère Matu Samuel moi ça liboso aleka ya yebi makamwana nyonso abi ya ezala ayebaka te azaka sirte ke frère Matu Samuel olekisa po ya yebi makambu nyonso to ya frère Matu Samuel na minute ndota ne troublenga mutu naza kimia te frère Matu Samuel to yoka banze muna yo to tsaka on na ranja ba pasteur ba frère doto le baka pasteur na kongo za frère Tom spoye vraiment na kimia na sœur na dej bonzambe kati na bango nzamba zo épargner couple na bango nzamba zo bomba bango do batu nyonso to baza ba église ba minene on a bo tabo ki ata ko support maman nani oh comme ni nani moi ça ya frère sœur na dej na maman nani oh na Gaël po Gaël nzamba solo avanda wana donc biso tu bana on baza Congo batu tout boza Congo boyebi ke na Gaël nzamba azali oh no surtout azana posa o prier aba no sama na Gaël po bino na mama kapi ayo ndoto loti singa na nzima ite ke na kokolo tampo na za membre naza kutata partenaire te na kati église na bango mais na yo lota ndota bongo ke ba frère na biso ba congolais baza vraiment na kati bonzambe te baza trop na kati ba science occulte na bango donc bosa ata na parlement te so moni peno kokate okomata député bandimino wana bakoma ko voter bino kembo ya kaboche alléluia bozi musique bozi micro ba filmer on le kana venir on le kana dire mérite pas bambi intel fort intel ozonga koto fort intel c'est quoi ça qui miezate na Congo ezaka église pasteur Kanyama frère Kanyama papa la mission général Kanyama Céleste Kanyama oyana mibe comment be bakanga église ya mike bokanga église bata mike nzamba vanda ne wana église mineno ozomona monesa biso ba trouble nzela ba embouteillage so pe dimanche on babi eza prière degré bakanga kanzela okozote idete siko boyaka kosani boyaka ko benga niko ya ko chanzola banani na bino banani na bino babenga ba banani ba konti na bino bandokina na babenga ba banani ngana na ngamona nzambe na yebi to makamba ya montagne botenga na yebi ka bonzambe ngo komo ya banini na bino ezanga te donc bo tika to esa bino bongo na te po ekoti bino na makila ekoti bino bokoma na bino tabo eza lokwa mutu mona yo kanze ma frère Ferry nde ma frère Fali nde ma frère nani kuna eza lokwa no yo ka bongo po frère déplique no yo ka frère déplique no yo ka frère JB no yo ka frère Wera ezapelo lokwa bino no yo ka frère Moïse Mbi frère nani kuna frère Matu Samuel donc bino na bango boza bino ka nini moko bino koto boya na oskola ninga bonzambe po kote ba frère baza ba kote ba fali baza boya te ba yeba bino ke boza bo sa copie moko me boyebani très bien taka Matu Samuel kenda koza kisiti na ba mikonga kuna na sens te botika ko chaba na nzambe na kata ya ignorance vraiment na komisi message ndenge na lota kindoto na ngai en tout cas bana Congo bosamela makasi pona mama kapi molimo na ye epe mana kimia azana kimia te donc minga solo lizalaki ya loba pezaki na partager na bino o azamwa na nzambe na kata bolingo bonzambe bo prier pona mama kapi molimo na ye epe na kimia que ton homme repose en paix voilà na komi na ngala suka kande to loba Jeunesse TV pesa makambo za makambu mon président Yannick merci na makambo sala osa o pesa nga makambu don na negrema na jobu journaliste msoza ta par Jeunesse TV o uti sitango yaka jobu be Jeunesse TV makambu donc na mon président Yannick mu pepa Congo to wuti na Congo to ino tina kata jobu to chamba ngoma na les na ndenga mukete voilà kana so na bosa ni yo na sali mabe air zoom motaleki bango na A1 aleki ba journaliste na A1 donc voilà comme pepe la bino so na za koto mpandi na nga président Yannick na tali be air zoom donc pepa mabe do moi boya na ba makamu nae en tout cas bato balinganga na ba balinganga te na pesi mbino ambote bisika bezali baba à la prochaine. Voilà mon président Papi Kader Mambote Siko Zali Babi depuis Poto Kuna Makambu donc Moussala Malamu président Wenge de Gabana na sang sabino pobino na surtout bozaf bana famille moko bo te Papi Kader na pesi bino Mambote e wingi zamba oh baka ngala be misonete yo na bwaki yo donc na sepeli ya trop na batuna surtout bo continuer ko s'abonner na kinya bana kin wana vomeza émission mo ya na ba vérité. Donc, si vous avez quelque part, biso kosa te. Si vous avez quelque part, so ye pendant kina bana kino zu pendant news nenge zalaki na nenge banda kina ne makambo zalaki. Donc, bo s'abonner bele non c'est pelanga na ba mina ngana surtout ya Facebook. So lingi au contacter nga bien, tous avons ba mis sur Facebook comme Jeunesse la Rose Verte. Jeunesse Kervin, na za def compte Facebook donc aux ala vraiment dans ton bando solo là
sur Facebook. Donc batutu balinganga to kutana sur Facebook to solo là. So posa soutenir biso ba numéro na biso ezana na C. Donc moi problème moi mo caméra pene nene. Président nga Yannick yango yo. Oh za posa ni ordinateur munene. Botindel biso kande ezalaka po to soutenir musana biso ekeli poso po bozo akaba news ndenge ezalaka. Na ebito na lo babena moni grevi futi la lié bozo la moi depuis Angola na ba Jobour. Boss live, je reste ici, patron. Et il y a makambu babi yasimba Jobour, G5, mon président G5 babi, yon ne peut pas bango mal, laisse au petit captain zana mabela Jobour, ma befo. Ba osa la ronde ni. To lambula bango, grevi fouti la bozo lamboa, allez bakado no tinda ki e koma ki mon président Yannick apesa ki, bana no sotu ya poto bakado na bino botinde langa. Kado batinde ninga e pa ya Wilfried Diogo Nazwaki, merci beaucoup. Et puis code du peso ya code wana tozo zwe. Voilà quoi, merci na ba nyon surtout ya Brazzaville ba copine na ngai onetka Triste Mbappé, moi ça permet bambote siko za gloire Neymar, Chancel Muteka. Son aboki ote na sema be makasi Francine Mabaka mon ami a tout le temps sur WhatsApp posant sa kotanga na ba statité. Donc commencer la publicité qui na banakin donc bambote siko zali na ba bébé na ai mon bébé Daniel, je t'aime beaucoup mon bébé, mon bala pembe donc Mambote belé jiko mais sur ma petite terre pop beni unzi la yepena mobala mulai mbinga loka président nga Yannick Wenge mobala mbinga donc Jonathan Mukendi Caleb Meso donc na pesi no mambote sika oza maman chérie na linga ko mingi donc boko la koko ka ndengo sala ngobongo et simba kala minte taka kina bana kin dans makambu déjà voilà quoi pema président